Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesa tu ba bolinga kama mama Elia ni tuna pesi bino mbote mingi bandeko nanga. Bwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien bandeko? Boni ba santé na bino. Est-ce que boza malamu? Wa bino mama Elia ni tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa aza ko batela kimia eza bandeko. Bino pe kote na bino ningeni. Boko mela komela ngai bo bisana ki mama ni tout va bien. Yesala ngaka esengo plaisir makasi ko ba ke ba yebanga. Kweba ke bandeko nanga baza malamu esala ka bien pour ngai na bino tokutana kana ba commentaire pone ba ke ba yebanga baza malamu. Bon dimanche na bino surtout bandeko nanga bino ba yini surtout bolinga mama Elia ni tu na pesi bino vraiment mbote mingi le toza dimanche bandeko toko solo la boye toza na cuisine toza kolamba toza ko solo la parce que boyebi ke wabino mama Elia ni tu ngai na bino toza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage hein. Préparons-nous pour le mariage. Ndenge na yebisa rabino toujours que émission préparons-nous pour le mariage ezala pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bongisa tina oyo mama Elia ni to asaka émission oyo ezala pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bongisa na yango lelo eza mkola yenga na yeko so na bino ba mama na ngai oyo botala kangai oyo bo disposer temps pona ko ta mama Elia ni tu oyo bo sepelaka na mama Elia ni tu ba mama yango nde na yeko so na bino ba mama. Ba mama na yeko so likambo oyo etali négligence na yebisaka bino ke wabino ndenge na vanda kabwesa na ba papa ba benga kanga mikolo ba papa ba tomboki makasi ko benga nga pona tina kopesa nga ba rapport ke magma tala boye ba mama na ngai bozo tala ngai toyeba ke likambo ko liesa libumo za likambo za très important ndeko mwasi ozotala ngai balobi te ke sozo ke l'église ko kipenda kute to pe ko lamba te eza ndenge wana te soki eza na papa oyo abenyi ngai pona ko réclamer alobi ke mama Elia ni tu mama soki tozanti mukolo yenga boye pona ko lamba pasi nga dimanche na lamba na ngai te le dimanche boye nga na lamba na ngai te liaka ba biloko etikala ki wana ya ba biloko etikala ki wana esila nano yango na yeko pesa conseil na bino ba mama papa oyo alobi mama Elia ni tu lundi moi c'est que ndara musala ti vendredi samedi alobi aza fatigué so to komi dimanche lamba ta kitoko mobali Elia ta kitoko biso ba mibali ndenge toza boye ba mama tozaka na posa ya kolia kitoko tozaka na posa ya kolia malamu mama tozo comprendre que toza na kati ya mboka mundele ou ezaka ke moi sazo ki mambangu mobali azo ki mambangu oui c'est compréhensible tozo comprendre mais ce que meta dimanche hein à toute église olambite metango kozonga luka olamba olambela mobali kolamba est important biso ba papa tolinga kolia pamba te to bande ko mona tango tozokola na mboka na biso na Congo tozomona ndenge ba mama bazolingela ba papa mama zolamba kocho baki bakuli bloka papa bosimba te ben ba mama poto lelo po mona ke o sanya papa ezalaka te po mona ke mosa zolingela mobali ke na lamba kitoko mobali ali bien ezalaka te yango na kimimba mo pa na yo mama Elia ni to mwasi na ngata la ka yo miki o meka kopesa conseil mama na kosi te kolela nga kitoko ezalaka suki na mimi di banda to na quelque mwasi azoka soin na ngai te yango na yeko bisa ndeko mama yo olingi ko soin ya mobali na yo te mama na nga pona nini mama boza na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage hein, avec votre deuxième maman Elia ni tu mama yeba ko soin ya papa yeba ko soin yeba ko s'occuper na mobali na yo mama kolanda te batu mususu asala 30 ans de mariage parce que 30 ans de mariage on a vanda na ngaka potika na vanda luvunu pour ceux qui elengeli baleza kite mama angaki vanda 30 ans te alingaki atika libala ngwa kende mais le kola vanda ki ngo 30 ans c'est parce que libala wana ezaki na elengi nango ya solo ya toujours le haut et le bas tala ngai mama Elia ni toza dimanche ndenge naza boy na okende ko yamba oya ngai bapaya mais le ko na okiyamba bapaya bona salini na bongisi déjà biloko kolia ata soko zo yamba bapaya na yo mama fo yamba bango kitoko ba sepela bomoni yango biloko ngana sina saki asozonnement soko ta ba émission nga seko so yeba asozonnement on na saki tala ozomona na ndenge na ko yamba bapaya na papa ko sepela ko yoka ne elengi en tout cas na bala mwasi ozomona tala nena sina saisonné tala viande ngana sina saisonné tina zo tiango na mesa na papa zo sa nini azo kelengi azo sepela ki en tout cas celui qui trouve une femme trouve le bonheur na yaka kopesa bino o ngana za nango ndenge na pesa bino toujours on donne ce qu'on a na mopanzi na sali mondo na nga ya mwa mai oh légumes verts ya mwa mai na kama mafuta mukie mafuta mona nite mondo na nga ya mai eza nango ka épinard hein épinard en branche bo moni le mondo na nga ya mai oh na sali
sikoyo awa ndenge bomoni mbisi à la mer oyo tobengi Thomson. Bomoni mbisi à la mer yango tobengi yango nini? Tobengi yango Thomson mbisi à la mer. Mama soko okolamba kitoko boye papa akolia yebaki papa kosala nini? Akozala na esengo akolia pe akosepela. Na rappele bino ke toza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage. Tango zokota ndako libala, tango baza kobala yo mama. Oye komi tango biso to pesa bana na biso conseil. Eza su tango to telenga na kate na baninga bankola na nga. O déjà na ba 40 ans déjà. Wala ba 40 d'années mobala banda suko se plaindre kaka kia moi si était ba conseil eza ya bana ba 22 za 23 25 ba kota na ndako libala. Ya su pona bato ya mikolo te bande ko na ngai. Un dimanche comme ça. Salela mobali na yo biloko kalia. Voilà. Malgré tourner na tata. Sala biloko ya kolia malamu papa alia. Neti nga na osala boy. Moninga nde nazo sala. Soko zo yamba pe baninga yamba bango bien. Monde na osala awa mbisi. Ba mama bomoni awa nazo tumba nini? Nazo tumba viande. Bomoni ba mama. Koto nazo tumba viande. Kote kuna nazo tumba Thomson. Pona nini? Pona zo yamba baninga. Oyo na invitaki pona baya kotala ngai. Donc na papa akolia kitoko po toza dimanche. Po biloko oyo ezaka pona papa yate, ezali pe pona papa oyo abengami mobali nanga mone metre 85. Yepe akolia, papa ya bakolia, toko vande sika moko, tolia kitoko, tolia malamu, wana ndezo sala esengo ya libala. En tout cas na kosenga vraiment eza na batu musu baza na molimo ya découragement. Moto azana molimo wa découragement otunie conseil mobala to lambele nini mobala to pese nini soki abia tromper ya ko tromper yo la kisite ki alingi yo te to la kisika ko boya yo eza nature ya mibali eza la ba pasteur ba trompaka eza la banani o ba président ba trompaka o trompaka te azana ete eza te balobi bon bazo ko encourager tete eza nature na bango baza ndenge wana mais mama yeba ko zo so ndako na yo kolanda te mama bato bazalaka mobala to lambele nini mobala to lambele matrice na yo mobala to lambele ba poumon na yo mobala to lambele ba trompe mama kolanda na yo te mama bongisa ya yo libala mama na ngai bongisa libala na yo dimanche boye mama na nga salela mobali na yo lokwa kitoko elubwa kitoko boye alia asa nini asepela biloko ebongisaka mabala ka yango yo bandeko na nga ba mama mobali kolela lela ka kenga mwasi na nga lambaka te na dimanche boye eza mokolo balesaka ndako malamu na mobali elia malamu dimanche po mamoza na ndako atokendaki prière dimanche boye bana balia malamu ba mama eza très important eza vraiment important ba mama na ye kolobela ba mama oyo baza na négligence bileyo kaka oyo mama soki mobali akikolia yango azuli ya kitoko libanda akobanda kozonga ndako kaka na lambi te kezo biloko na nini na micro na mutema bisi yango ako na ngwa kezo biloko na micro kote na uti na sinalie na ngai bien yango na bisa bino ke lipute eza moko ekangelekeseni biso so toza basika toza ndenge moko te ba mama. Déjà ba mama mobali na yo soko lingaka ye faut linga olesa ye malamu po aza mobali na yo il faut aller malamu il faut aller kitoko kolesa mobali malamu ezalaka bien ezalaka goût ezalaka elengi zwa ta mama ya kolamba ka mwasi ya libala ce n'est pas pour rien za mwasi ya libala zala fier na oyo yo saka na kati ya libala na yo zala mwasi moko bite mobali na ngane nga wana yebi de quoi je suis capable mobali faut ba capacité na yo mobali faza la kate ake quelque part aller bien ayebi ki moi ça na nda kuna fufu et le côté on apprend tous les jours boza na kati ya émission pour le mariage bo tika kolanda ba conseil bato bazaka ke mobali ake zo bloco na mo na micro-ondes ba mama yana mosusu déjà ça trébuché mosusu ça BBC ba comment ko vanda kaka to sito boti to sala ko boni mokilese mona ke to sala nini to balana yango na to vanda kolanda te muta c'est le 20 ans de mariage mazo pesa au conseil à mabeki mi bali kutu bala ba ngombe to hôpital mi bali kutu kolanda te tuna le ba mama bon mi bali ngo kolanda te yosko 20 ans oyo vandi ndenge nene ngala na 3 ans de mariage ozo décourager nga mama kolinga ka molimo a découragement te na kati ya bomo ina yo boya molimo a découragement
boya penza molimo wa découragement ko linga ka molimo wa découragement te mama sala eloko eza malamu pona yo eloko moni mobali asepelaka ya mondo esalela ye o moni ke mobali asepelaka te kosala te eloko mobali alingaka sala o moni ke mobali alingaka te kosala te pona nini po vanda kimia na kati ya ndako ya libala na yo mwasi ndaza sorte ya libala mwasi nde abongisaka libala ba mama libala ndenge eza boye mwasi nde moto abongisaka yango mobali nzambe asengi alinga mwasi soko ozosala bizaleli ya malamu kovandaka libala par formalité te bila tomesana na biso bitumba tomesana na biso koswana tomesana kobamba na bakopo na bavere ata tozokisani te wana eza libala te libala ebongaka eza na sentiment moko ya kitoko soki oza te moninga aza komanke yo soki mobali aza te mobali nanga banda abimaki azonga nokiko soki yo mpo oza te mobali aza kuna mwasi nanga banda abimaki azonga nokiko yango na kopesa conseil na bino bamama bandeko bozotalanga bozala na négligence te botika banégligence botika banégligence bamama banégligeaka mobali te mobali oyo ozomona lelo mabe oyo ozobakaza bizaleli mabe mama tika ye ntango kotika ye lobi akozwa mwasi oyo akoredresse ye obandi kosala nini otie liboko na litama obandi kokanisa mobali oyo azalaka yangati nasaki erreur azalaka mobali na ngai bozomona bamama komaka azalaka mobali na ngai antuka bakonseyaka nga mabe c'est le moment conseil gratuit au maman abino eliane ni tozo kopesa bino bo futeli mbongo te ya gratos un dimanche comme ça maman liesa ndako malamu liesa bana malamu liesa mobali malamu moni utumi mbisi boyenga na tumi mbisi na ngai Thompson awa na pembeni na sali mondunda na ngai vert moni mondunda vert yango kisi alibalaka kisi yango mama mondunda vert na sali mbisi yango wana Thompson yango wana okena mopanzi tala ngolo ya kotumba yango nazotumba ba mama on apprend tous les jours moi je vous donne ce que j'ai yango naza kopesa bino eza mabe nazo pesa bino ba mama eza mabe liesa libumo mobali malamu liesa pe bana malamu libala na yo moko soko lingi yango yo moko kobungisa yango balobi une femme sage bâtit sa maison une femme insensée la renverse par ses propres mains. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshanet bana betu bons. Bon dimanche, bisous, bye bye.